Ah, 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 ah. Eza ya koyinda bandeko na nga. Lelo vraiment eza ya koyinda tozawa. Eza vraiment ya koyinda na yebisi bino makambo eza ya koyinda. Ah, MP Pedran eza ya koyinda. Eloba bokechwa yambo. Eloba bokechwa yambo bokota l'air est grave. Naza awa bandeko na nga nazoseka nazoloba ya koseka parce que y a des choses très sérieuses qui se passent à l'heure actuelle na kati ya Congo. Bandeko bokota na vidéo na retard. D'habitude je prends le temps. Salim Bayindou bonjour. D'habitude je prends le temps. Tout ça va toi kota junior nye kabo yoka moto zopela na minito boyoka makambezalia wa. Boyoka makambezalia wa moto zopela moto ya moto. Donc je n'ai même pas le temps à perdre parce que nazo bimasiko ya wa. Babini vient et voit Tabira. Donc na minute tozo solo la boy moto zo pela. Patrick Falanka bonjour. Moto peli entre FCC na cash. Ireb Sem RDC bonjour bande koboyoka. Na invité yo. Il a invité yo Patrick. Bande konanga na ebisi bino eza ya koyinda la minute to solo na bino. Jo Dalton rameza ya koyinda to yoka oyoka ona koyebisa bino na minute oyo. Eza makambo mibale réunion moko uto sala malobi. Problème ezate hier CMRDC biso to kodoka problème ezate. Lobby tokosololango awa lobby réunion ya FCC na cash na ba Congo isuka kinenge nini bokoyoka masolo avant-hier. Problème ezate 10 ans de pouvoir nengo lobby mais 10 ans sans autorité. Chose la problème était. IRSM RDC Félix 10 ans de pouvoir toboyité mais 10 ans il y a sans autorité. 10 ans pouvoir à Félix Aosala naye, mais 10 ans sans autorité. Banekunanga pour ne pas perdre de temps. Bon moni vidéo o ezo circulé. Nati ango na mir na ngai. Oyo batu ya PPRD bazolo bango o effort patience Esther Bekombe bonjour maman. Bon moni vidéo zo circulé bino nyonso. Boza cause la preuve nini pour comprendre que Félix a été nommé, que Félix n'a jamais gagné des élections. Et tant que tous les gens qui sont comme Makabo Kondina accord, comme Makabo Kondina désignation, comme Makabo Kondina Mboka, na ba dilte, banekoyi des personnes qui finga biso. Comment expliquer batu oh yo ba poli na élection? Bakende koza la majoritaire na ba parlement provinciaux bazala majorité na parlement national batu wana ba polaki na ba élection tika bango mama babi 10 ans de pouvoir pour pas mezate tout tika bango bienvenue Mambale bonjour. Mon vieux Joseph Aponga bonjour. Nous l'avons toujours dit que Bakomaka Mukondi Mboka par du deal, par des dialogues, par des accords. C'est par des élections qu'on devient président de la République. Batoyi de peste ngala benga le natantango na bango na biloko na même pilipili leki ba mona biloko na kitoko. Même mungu ezate ba beza kitoko. Même otie mabanga na kati ya biloko kolia ba kolia kitoko. Losako, papa, merci.
bandeko ya IDPS batikala kondima biso te. Et tomoni vidéo ya 5 minutes s'il vous plaît. Oyo bazolo bayango bato wana makambo lobi e wuti na monoko na bango te. Et wuti e pa ya bakonzi na bango ya PPRD oyo balobi ki bazo senga vérité des urnes. Et balobi yango très bien que barré à cour constitutionnel mutu mota ko contredire yango ezalaka oyo ce que le bametika mindengwana, mais ils ont encore dit il y a encore un autre arrêt musuzo pour permettre que cour constitutionnel aille ba ko revoir ba erreur matérielle. Il balobi que ba kosenga cour constitutionnelle a ça la revoir à revoir ba erreur matérielle na bango na élection présidentielle. Baye ba ceux qui fatia gagner qui to failli muta gagner qui to shadari. Moi asumwa ya bisoni na kati. Et c'est mon angai zali même si to yebi que bakoluka jamais bazwa fait failli bâtir na place na mais du moins tout le monde sait autant de koloba tozala kite tozali parce que tozali bangala pembe da Jean-Pierre Bemba ezano parce que tozali ba yaka pembe ni ya Martin Fayulu mais ça te peut être qui va choisir pembeni ya Katumbi soki nan ezala ki vérité to ande koloba e bande kwa IDPS lelo na lingi na yoka mutu ni na IDPS ameka koloba makambo ezoleka lelo na vidéo wana et vidéo wana boko ya bolobi que non eza bachi na bango Félix 10 ans de pouvoir problème ezate 10 ans de pouvoir vous assure. Et bah yebi si bino que to yebi que bino bo respectaka ba corps te. Et bah so zela bino que boye ba ko baluka ba corps wana. Na yebi saka bino boko liana bo tsaka tembe. Na yebi saka bino boko liana tala yango yoyo mbwa zo swambwa. PPRD ba lancer marche le 22 juillet ndenge moko IDPS a marche le 22 juillet. Ba lobi que bozo na bato ba fils mukoko ba ke no sala marche pour la élection sala maté ya ba Sénat, l'élection que sala mabotala na bayati ce qui na tambo mabana na ko gagner. Nazaki akolala na longi uta pongi na mbala mopa na taka téléphone sonné ba obenga ngana tala boye bombe. Non mais nous voulons que bato IDPS pas les cas. Rien que la vérité, ne connaît pas venu m'emballer yaya. Rien que la vérité. Et moi, je veux que bato IDPS, bazo courage ou an ba les cara média, ba ya ko démentir vidéo wana. Ba le ka ba démentir to yo ka bango que non, makambo ba ta PPRD ba le beza lokuta et puis ba le bi que ba ko branler encore ba sala na IDPS. Félix n'a jamais été élu président de la République dans Bokala. Toloba bo ondimate. Et lelo yangwana ba bimission ngona poisa. Et je veux que ba taliban bolé kabok démentir vidéo wana. Bo démentir ango que ça lokuta Félix a gagné qui. Tout le monde a beau démentir vidéo que Félix a gagné qui. Si vous aurez ce courage à démentir ango. Et bande konangai réunion outi ko sala malisusu oh Thomas Kisola bonjour réunion outi ko sala na ba Congo pona gouvernement fallait bima ba soki na quai de poisson et indeli bango kuna réunion ya FCC cache Panzani monte peli na réunion ya FCC cache ou ba outi ko sala awa hier ou avant-hier. Moto epeli parce que Hippolyte Kanambe a joué ba poste nyonso ministère nyonso ya minene intérieur justice finance tout akangi yango donc baza wana basuki na quai de poisson réunion et Panzani gouvernement moyen bimezate gouvernement moyen bima ezate ba Panzani basuki na quai de poisson. Losako, Thomas Kisola, Losako. Réunion ya FCC cash et Panzani, kuna la sikabazala ki na ba Congo kuna. Kabila azui ba poste nyonso,
bazwi nyonso atikeli RCC. Bonjour Ide Calagrace, bonjour. RCC bazwi ba poste ministériel nyonso. Batikeli Félix Lora mike ba pêche, ba tourisme, pour finance, justice, tout wana Kabila boko tika yango. Ça dit ba peu sur pouvoir mais ba pimeli autorité. Tozo kende wapi bandeko nanga ya UDPS. Tozo lo bana bino ke bola muka bo tubela bo sosola bo tubela. Bozondi mate. Lelo Félix Singala Kingo azali kamba ko salate. Lelo tolo ba Félix Singala Kingo azali kamba ko salate. À suivre papa car non lobby à suivre mais trop kende wapi. Félix bloqué na Kingo loko sala yate bakangi ba pose nyonso. Elle comme la vérité papa ba lobby ba kansi ba kosa ba kosi lelo bibi awa. FC ça joue ministère tout. Réunion Panzani qui des poissons, réunion Silité à Panzani. Et comme il y a qu'on soit na gauche ou na droite. Na réunion FCC cash Panzani. Même moto fait polarité qu'à la grâce to ebisi ba moto pelisa moto to bengana ba Rwandais ba natantangu ba lingité ba zo protéger ba Rwandais. Lelo to suki wapi. La vidéo est là, bah tu as perdu ba lobby yango bien la vidéo wana bango mutu bataka Félix. Que Kabila mutatsa Félix na pouvoir. Sikoyo tina ni to kenda ba élection. Dites-moi pourquoi le peuple est allé aux élections? Pourquoi l'élection est organisée? Tokena kina élection non que pour na mutu moko a nommé mutu nenga lingi. Félix alala la muki na marque na ye a sali ba accord pour na kaka ke ba pesa ye pouvoir à protéger ba Rwandais. Maman Antoinette Kinkala maman Siama Isaiah ko yinda moto peli. Maman Antoinette Kinkala maman Siama Isaiah ko yinda moto peli. Réunion FCC cache Panzani Panzani oya na gauche à na droite ko swana na kati. Alias Kabila kangi nyonso ba ministère tout ya minene. Atikel bango lorote. Et Félix avait gouvernement Kobimate. Kabila a dit gouvernement faut bima. Félix avait Kobimate. Tolbaki bako liana. Nazaki a rola la tala ne longa pour ba la musinga donki. Nakota boy bombe. Na lingi ke batu ya batali bamba so courage ba sala ta vidéo ba démentir vidéo wana ya base ya PPRD ba lobi wana. Baleka bina mama bina na émission bina ah bah oui ceux qui vont gagner à Bel Air pourquoi pour ça la coalition et bimi le bimi une vidéo de 5 minutes et bimi je veux que les talibans viennent contredire ou démentir cette vidéo tolingi ba yeba démentir en gros. Oh, commandant, ils sont bien parlé. Ça y a coï une vie sale. Ça la direct quand les a coï une vidéo peut perdre. Toyo kabatan liba ba démentir vidéo ana. Tolingi toyo kabatan liba ba loba ba démentir vidéo o ba ta peut perdre ba lobby. Ba ta peut perdre ba so c'est la vérité des îles, il faut que cour constitutionnel beaucoup ta commandant ça beaucoup ta l'air est grave dans le lobby bah tu peux perdre ba lobby vérité des îles bah ça a besoin bah avouer ce qui Félix a gagné qui on la peut perdre commandant ça beaucoup ta te mukino to mona makabu tokomona makambo na ebisi bino tokomona makambo nazoluka batali baba ya ko démenti vidéo oyoyo ya perdre ba lobby et puis ba bazoya na bakor bino ceux qui bon mesana ko bo signer bakor après boye bo retirer signature qu'on les alliés zele ya diable soko koti retour ezalati soit to beli liboma soit to kufi ndako nganga retour ya la rato koti déjà soit nzima nyonso
Sur sali retour, soit tu liboma, soit tu koufi. Nazo luka batali baba yaba démentir. Toyebisa ki bango ke jamais vu un président humilié depuis la nuit du temps. Jamais tout le monde a un président humilié lokola Tshilombo. Ozi kombo ya Tshisekedi olati oyo ki tangu papa na yazalaka na bomo esika moko te babengaka Tshisekedi. Tango Etienne Tshisekedi azala na bomo ozalaka cadre ya IDPS na kombo ya Félix Antoine, jamais Félix Tshisekedi. Mais le lot o usurpé même na kombo ya Tshisekedi. O usurpé même na kombo ya Tshisekedi comme les alaka Antoine Yepamba, Félix Antoine Tshilombo. Ozalaka na kombo ya Tshilombo, mais le lot comme Félix Tshisekedi. Bon Tshilombo kenda wapi? Oyo kombo salela vina o mobimbe kenda wapi? Bande kona ngai tozo luka bata IDPS, ba Taliban, ba Nathan Tsangu, ba yako démenti vidéo wana, ba sengi vérité des urnes, ba sengi cour constitutionnel à revoir ba décision na ye. Et ba yebisi bata IDPS boye ba onke Kabila mutanoma présent na bino, sikoyo nani akofungola lisusu mbanga na ye aloba. Nani akofungola mbanga? Bakei kuna na réunion na bango basali na ba Congo pour na gouvernement alias Kabila zuba poste nyonso akangi yango. Nyonso ya minere boyebi wana finance, o intérieur, o justice Kabila kangi nyonso. Atiki loko te. Atiki loko moko te batiki bango batu. Batiki bango ba tourisme, biloko mike wana batiki bango. Siko bande kona ngai Boyebi Sangai qu'il est pleinement président de la République. Il est pleinement président de la République. Est-ce que Félix Antoine est pleinement président de la République? Je n'ai jamais vu un président humilié comme Félix Tshilombo. Maman Nangaye, Antoinette Kinkala, Maman Samaï. Je n'ai jamais vu un président humilié comme Tshilombo. Rideka na Belgique ko tia makolo te mukolo wana to luka batali baba ya tant to yebise ba que Félix azaki nommé ba tsaki tembe vede yango tozozela ye na Belgique aya tozozela Félix na Belgique sera mobali aya asa la conférence akutana diaspora tozozela ye na buzoba wezo le kana Congo tozozela Félix na Bruxelles. Ceux qui vraiment ça mobile hier coûte à la diaspora aïe n'importe quoi le baba porte n'importe quoi aïe à tous les na Belgique ba nommé yo et puis ba tanu ba fongola mbanga. Comment expliquer mutu wa comme na souka Kabila sasila na ye Kabila à l'agonie to bunni na poto mula na mula to gane bitumba na biso to comme na souka. Tika mwana mboka fayula za pouvoir na ye pour na lokoso ya mbongo pour na lokoso ya pouvoir on dimi ko signer ba accord na diable pour na karabol bakena balobaka baluba bakozwa pouvoir te ye wana Félix azu pouvoir ba finga kabiso mingi pendant 37 ans. Donc un parti qui a milité pendant 37 ans la démocratie pour le droit de l'homme droit ye wana na pas dans l'état de droit. C'est le même parti où il y a quelque comme on a pouvoir, on a bakor, on a tricherie. Donc, IDPS, Bangomo Kobabomi, combat il y a 37 ans, il y a papa Etienne. 37 ans, IDPS, il y a combat au Bango Babouni, et je n'ai jamais vu un président humilié comme Félix Antoine Tshilombo. Si nous voulons que bataille IDPS, les capables, contre des vidéos. Ce qui est au lobby, Bayaka, bata Jean-Pierre Bemba, Bachalou, tribaliste. Tu connais un partenaire de la paix à lobby kuna, Yé Moutanoma Kayo. Boloba, peut perdre l'équipe kuna lobby que Yé Moutanoma Kayo.
PPRD lobby que ceux comme meki bakobimisa soko baaccord. PPRD esengi kuna que cour constitutionnel à revoir ba résultat élection. Bokolo basikoyo nini. Voilà les comme dans 5 mois. Bokota, boya. Bambua liba, bazawa, bakota te, mon vieux commandant Esso. Babenga biso ba jaloux, ba tribaliste, parce que trop défendre Mboka. Parce que toujours il s'en battu que Félix Tshisekedi n'a jamais, Félix Antoine Tshilombo n'a jamais gagné les élections, qu'il a été nommé, il a fait des accords avec des Rwandais pour asseoir son pouvoir. Babenga biso ba jaloux. Et nous l'avons toujours dit que non, ba koma kamokonzi Mboka na ba corté. Et nous l'avons toujours dit que Félix a le pouvoir mais n'a pas l'autorité. Moi, je n'ai jamais vu un président de la République humilié. Et je n'ai jamais vu dans un pays qui se respecte un ministre des Affaires courantes qui ne contredit ma décision, il y a président de la République. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Comment expliquer un ministre ou un premier ministre des Affaires courantes, c'est-à-dire qui est déjà sortant, mais il vient, il contredit les décisions d'un président de la République. Je n'ai jamais vu ça, moi. On est où là? Et dire tout ça, nous ne sommes pas des tribalistes, nous ne sommes pas des DNR, nous ne sommes pas des jaloux comme vous prétendez le dire, comme vous le dites là. Demandez la vérité ou la vérité des yeux. Et on va dire que nous sommes des jaloux. On est où là? On est où là? Yvonne Kitumba, bonjour maman. On est où là? Comment expliquer, Van Mwanza, comment expliquer ceux qui ont gagné qui ont l'élection? Si réellement Félix Antoine Tshilombo avait gagné les élections, pourquoi faire Bakor, co-signer Bakor? Il y a un ami à moi, Gustave Moulomba, que je salue en passant hier à Zobsanga. Il fallait que Félix fasse la Bakor Wana, parce que à la majorité n'a parlementaire. Il faut passer la coalition na Kabila de façon que pour y avoir une coalition na majorité na parlementaire. Mais c'est quoi cette réflexion, ce raisonnement? Est-ce que le président de la République soit osali na majorité na parlementaire osali obligé à s'engager na criminel? Est-ce qu'il faut que ça la bakor na criminel parce que la majorité na parlementaire? Il faut que ça soit criminel. Nous ne demandons pas à Félix Alimbi Sabatuto à Kangaba. Nous ne demandons pas ça. Le peuple veut juste une justice, la vraie justice soit faite. Nous demandons que la vraie justice soit faite, que la vraie démocratie soit établie. C'est ça que nous voulons. Le vrai état des droits. Le Congo n'est pas une chambre à coucher à Félix Tshisekedi. Je suis désolé. Le Congo n'est pas un salon de foot ou je ne sais pas moi, un salon de jeu ou une salle de jeu de Félix Tshisekedi ou de famille Tshisekedi, je suis désolé. Nous ne demandons pas à Félix de condamner ou de pardonner quelqu'un. Nous demandons que la vraie justice soit établie, soit faite. Point barre. Ce n'est pas Félix de décider pour tous les Congolais. Ce n'est pas Félix de prendre la décision, ce n'est pas lui. C'est un simple citoyen, c'est un simple citoyen comme tous les citoyens. Il n'a pas ce pouvoir d'engager tous les pays, d'aller pardonner les criminels, tous ceux qui ont tué, tous ceux qui ont volé. Félix n'a pas ce pouvoir de pardonner les criminels, n'a pas ce pouvoir. Qui est Félix Tshisekedi du Congo pour pardonner les criminels? Qui est Félix? Qui est Félix pour dire que non, je pardonne Kimbuta, je pardonne Bocha, je pardonne ceci, je pardonne cela? C'est qui Félix au Congo? Devant les lois, tout le monde est égal. C'est un simple citoyen. Félix Tshisekedi, c'est un simple citoyen. Il n'a pas les pouvoirs. Il y a que si ce n'est pas par rapport au dialogue, il y a pas Salaki. Didi Kala, la bande de nous voulons que vous réagissez par rapport à la vidéo. Nous attendons que les talibans, que nous appelons talibans, Boya, qu'on contredit la vidéo, venez contredire la vidéo, venez démentir cette vidéo. Venez démentir la vidéo. Et c'est bien dit, c'est très très clair que c'est Kabila qui avait nommé Félix Antoine, c'est bien dit dans la vidéo.
une vidéo de plus de 5 minutes. Et je ne crois pas que vous direz que c'est un montage. Parce que vous êtes trop fort à dire que c'est un montage. Et ça, il y a Moïse Katumbi, il y a Lamouka. Je veux que vous démentir. Venez démentir la vidéo. Moi, je veux que vous venez démentir la vidéo. Dire que non, c'est faux, un mensonge. Et venir me dire que non, Félix, c'est 10 ans de pouvoir. Ben, c'est ça. Là, c'est être trop con, excusez-moi les termes. Le pouvoir, l'autorité, ce sont deux choses complètement différentes. Peuple congolais, yango et koki, il y a côté les le baron chaque fois. To sangana, to bengala barwandais, mais les talibans, les mbois liban et le binango, mon vieux, commandant, ils sont bien parlé. Venez démentir la vidéo. Donc, il n'est pas boy bande konangai. Oh, il y a la vidéo, on a tes alis simple. Bah, tu peux perdre, bah, tu es fils moukoko, bah, le bien au clair, bah, comme ça, bah, corps, au président na bango, Félix Asignaki, bah, rappeler que c'est Kabila qui avait nommé Félix Tshisekedi président de la République. Et puis, bah, le bien ok, il faut que, au constitutionnel, à revoir, bah, c'est une vérité désir. Bah, entre Félix, na Fayoulou, na Chadari, na Ganyaki. Donc, Nengobalobaka, vérité, le côté yakan est sincère, vérité yakan escalier peut être commis. Il va rappeler que non, tant bozo zela, que non, tout ça là, une année, gouvernement kobimate, pour n'avoir des sujets assemblés, bah, il y a bokende, soit ami bali, bokende. Venanga jar si film ezaya ko yinda ve. Bah, il si Félix Soraza Mobali a panza assemblée ou en abandimaye. Et bah, le bien très clair, Kabila, le bien très clair. Oh, bah, tu as pas perdu, c'est Kabila qui l'a dit. Bah, le bien que Kabila Moutanoma qui est. Et ça grave, mon vieux Jaris. Bah, tu as Kabila, pas perdu, le bien clair que Bangonde, bah, Nomaka Félix. Bonjour, Oli évangéliste Kangila. Bangonde, bah, Nomaki Félix. Alors, je veux que bah, tu aies des personnes qui va démentir vidéo. Quelle honte! Babima, vieux Jaris Babima, Baya Koloba. Tant que tu loba balingi su bayaka, Bangala. Oh, boza Bangala si ma bemba bayaka ya Fayulu. Maintenant, Bayebi Sabiso, Bango ba vrai Congolais, Bango baba Congolais partout, qui lui vient démentir. Voilà. Qui lui vient démentir la vidéo est là. Ezam Mawa, un président étiquette. Je n'ai jamais vu un président humilié comme Félix. Et un président sans autorité, oh, bah, sakané là. Maramba sonne tozo mona oyo na Congo yoyo. Et j'attends, moi j'attends que les talibans viennent contredire la vidéo, viennent démentir la vidéo. Et ça passe peu ma bande konanga. On a là ben ngwana na rappeler bino que réunion ya FCC na kache uto panzana bitumba kuna na kache ba panzani. Pour nous monter le gouvernement, Panzani, parce que alias Kabila a eu un poste ministériel clé, intérieur, finance, justice, défense, tout à Kangi Yango. Artikeli, étiquette, Bizimung, le Bizimung au Congolais, Batikeli et tourisme, pêche, enseignement, sport, Batikeli Babiloko Wana. Batikeli yango et Chilombo baboyi yango akode misone nini mama to ebisa kiye ale kanate valo baka ke non ndeko nanga fayu limbisanga ogana ki belex soka sali yango ba wane lobi bakimi siko yebisanga abazu ba poste nyonso wana Félix a dirigé nini donc armée na biso toujours aboka ba Rwandais. Justice na biso na boka ba Rwandais. Finance na biso na boka ba Rwandais. Renseignement ya mboka na boka ba Rwandais. Bande kona ngai ba Taliban. Est-ce que bozo mitu na mnezo sala? Est-ce que bozo batu lokola biso bozo makila na mai ya ba Congolais vraiment?
Est-ce que vous êtes des Congolais de souche? Ou vous êtes des parvenus, vous parachutez dans le Congo? Moi, encore, Willy, na manako luka yo lokolo koti. Moi, encore, Willy, na koti sa on a vidéo. Na koti sa on a vidéo expliquer biso makambo a PPRD na koti sa yo. Moi, encore, tindela ngai demande kota na vidéo. Yaka ko expliquer batu. Vidéo ya PPRD o ba lui clair que bango de banomaka Félix. Tindela nga demande na koti sa yo. Na luka yo na koti sa yo. Wapi yo na koti sa yo. Mwanzankolo na cotition na expliquer biso vidéo wana ya PPRD bazolo baki bango de banoma ki Félix et ceux bo sakani ba komisa nyonso ye wana kimi a refusé ba congolais ye wana Facebook. Mwanzankolo Willy afinga kanga tous les jours. Je dumbe te wapinda toro. Bonjour. Nazolu ko batayi de pes bakota bokota. Boya ko expliquer biso o papi pepe dans le biki bango de ba nomaka Félix. Boya. Mwanzankolo Willy okimi mayo muteboso ko finga ngai. O finga ngai muyibi biso pepe mo konti ba miyibi ba escroc bandoki. Siko yo wana na koti si yo oya ko expliquer batu okimi o refusé na oluka o lisusu na oluka yo awa na oluka yo Mwanzankolo na oluka Mwanzankolo a koti sa yo wapi ye yo kimi azo refusé omoni sikoyo ma trop moni mais mutali boso ko finga nga que biso toza ba miyibi ba tribaliste pepe mokonzi ba miyibi Félix azali mokonzi yango wana ba nomaye aya loba na kotisi ye akimi aboko kota aboko défendre batu bo moni nde batayi de pesa ba mko kima moni sikoyo nana yebi banguna ya ba congolais te munguna ya congolais kasi ye wana batayi de pesa te banguna ya congolais. Papa soko lingo contredit inga na okoti sa yo ka to solo to sala débat. Je dumbe o ke dumbe te wapinda toro soko lingi na koti sa yo to kota to solo expliquer ba congolais vidéo wana oyo PPRD le bike bango ba nomaka Félix. Na lingi na linga kota expliquer biso est mutayi de pesa zawati. Batayi de pesa boza bi bokota. Nana linga kota mwana Congo nani bokota bo expliquer ngai vidéo ya PPRD oyo balobi bango nde banomaki Félix bango basengi vérité désir boza wapi bataliban papa na nga nazoluka bango baya awawa wapinda nazoluka bata IDPS baya ko démentir vidéo ya PPRD bon ngala komo kene na ngai na bimi parce que fona bima le temps vraiment ezoko pressé nga na lingi bino mingi bandeko na ngai na ngina sala juste ya rappel na bato ba koti sikoyo vidéo oyo mabe koti mwana Congo na sali vidéo par rapport il y a deux événements oyo to leka la première bombe té Joe Dalton, baza ba yumate. Il est pas ba yumate. Na obenga ye, vie jaris na obenga ye, lelo na obenga ye. Joe Dalton, il est pas ba yumate. Il est pas ezali ke bazande ba miyibi. Kozala yuma c'est trop di baza ba miyibi. Omoni makambu doka, nangana kata m'expliquer bato. Citation oyo leka eleki na UDPS eza même problème oyo eleki même problème oyo eleki na Grande-Bretagne makambo ya Brexit. Les élites anglais ba expliquer qui peuple anglais te concernant kobimaya pourquoi ba bima na Union européenne ba expliquer ka bango te ba kosi bango na makambo susu peuple akenda a voter que babima na Union européenne que ba pardon babima na Europe
babima na union européenne babima wana baexplikaka peuple te bakite Europe sikoyo ntango baki bavote peuple avote na buzoba appuye bango na buzoba après nde sikoyo après sikoyo bakomi koluka bakomi koyeba vie nazoluka bango vie nazoluka te yoso moninga nazobelela baokota te naoluka nao bafinga yanga tous les jours peuple moko nti miyibi eso muyibi bokechu muyibi edi bafingaka biso peuple mokonzi bamiyibi nazoluka bango na bamona te. Donc je disais baanglais bakendaki kovote pour la Brexit mais baexplikaka bango na vraiment détail te ya Brexit eza ndenge nini mais ntango baye kozwa conscience lelo kobima na bango ekoma pasi mwana kongo alobi nini toza kovu ya période après indépendance nominale ya 1960 oyo ememaki Seskou na pouvoir exactement papa. Merci pour l'information bandeko bino toza bakulutu bazali toza bakulutu lokola ba Joseph Aponga batu ya Bwanya batu oyo bazali mia personnel makabo ya Congo baza wana batu lokola ba mwana Congo bataminene oyo bakoko expliquer biso. Merci pour le rappel. Merci beaucoup de Konanga Mwana Congo. Tous les informations les en 1960. Voilà. Donc, Banglais Bantima qui Brexit sans que les fonds donc la forme qui mais la forme comprendre qui Brexit était. Donc ba yoko kota boy retard. Les longs moni et si ba vota Brexit auto que na 2 ans mais si le lot bah continue toujours qu'on discute parce que anglais bah yako la non beaucoup ça qui biso pour expliquer à biso bien te makambo nenge moko na bata IDPS bah c'est pela kaka ba biso bango to gagner to siki bokonzi mais bah expliquer bango te nenge nini Félix azwaka bokonzi wana siko tango réalité comme ko sala masikoyo batala boyo ba député baza mingi kaka ya Kabila ba gouverneur ya Kabila présidence ya Sénat il y a l'Assemblée provinciale kabiliste, il y a l'Assemblée nationale kabiliste, la majorité va gouverner kabiliste. Bayoko lamungo, bayoko soso la sikopa, babane ko tubela. Yango tozo senga na bande kwa IDPS bozo ngana nzela, bozo ngana raison mboka sekenda, ba leader na bino ba kosa bino. Les cadres de l'IDPS ba kosa base, ba kosa ba militant ba kosa ba membre tout ya IDPS ba signer ba accord na bango to mona bino nyonso wana mukonzi ya Movati ndenga Matina Cheval Jean-Marc Kaboun na ba Rwanda ba bise. Tu vois ce que fait le pouvoir, on va balancer sur les réseaux sociaux ba kosi ye wana ba signer ba accord na bango ba lembongo na bango. Miguel Ngimbi mwana mutandu ingeta bakadi ya IDPS bazuba mbongo na bango banomé wana kuna vice-président ya Assemblée nationale bapesi kuna présidence ya lokuta de la République bazuba kosi bango epa ya Kamere et lelo tolo baboye bata IDPS bango sosola basuki mabe papa IDPS ekufi Kabila a réussi à koboma IDPS nenga boma palou. Ils ont réussi à donc ils ont réussi à panza IDPS nenga panza palou. Ils ont réussi à koboma IDPS nenga boma palou. Et là qu'on a la kolba lelo merci Kabila. Au moins nous sommes à bien mais malama Kabila abomi IDPS. Et là on a se peine ngwana. Merci beaucoup. To luka ndenge nyonso to longo la famille oyo to kitisa bango. Merci Kabila. Merci politique nambe nongo obomeli biso IDPS osungi biso bomaki palu ya moto azana li felo kizenga ndoki wana na bengi ndoki parce qu'il a détruit le pays kizenga oya kufi oyeso bomeli susu IDPS ya Tshisekedi lisusu batomi balana Etienne Tshisekedi na kizenga. Moi je peux jamais dire paix à leurs âmes. Je peux jamais dire Etienne Tshisekedi paix à son âme. Gizenga paix à son âme. Moi je ne peux jamais le dire. Ils ont détruit le pays ces gens-là. Et pourquoi je dirais que paix à leurs âmes? Pourquoi? Ils ont détruit le pays. Donc
naza vraiment ya kosepela. Merci politique Kanambe nengo bomeli biso des partis politiques ya bandoki ou bomeli biso palu oyoko bomela so so IDPS o biso to lukato bomato kokate yo sondeli biso. Donc nando koloba vidéo na sali ezali pona kambo mibale vidéo ya PPRD balobi clairement bango nde ba vota bango nde ba nomaka Félix balobi bien que au sein la cour constitutionnelle ça la vérité des urnes sans maïs au bonjour balobi lisusu keno barobimisa bakor o Félix a signaki balobi na ye lisusu sokaza mobali a dissoute ensemble nde ba sala ba projet wana pour batana ba yipa nos projet so sala ba yebiango. Petit frère Tony Massamuna bonjour balobi lisusu ke so qui vraiment za mobali a panza ensemble wana et puis ba ya robimisa bakor nyonso o ya signaka bangonde ba nomaka ye bangonde ba tsaki na pouvoir basaka na Kabila te ba sengi vérité des urnes ba yeba si réellement Félix a gagné qui o Fayulu muta gagné qui wana PPRD muta sengi vérité des urnes tant Fayulu a so senga vérité des urnes bo bengi bo pesi bo mo bengi Camerounais bo bino kota bo makasi et lo comme monsieur Zali réunion ya PPRD na FCC utiko panzana Ingeta Miguel Ngimbi mwana mutandu réunion ya PPRD ya FCC cash et panzani ba soutien quai de poisson Jean-Paul Mbombo Jean-Paul Mbombo osamuta IDPS dosamutu ya sokoza muta IDPS kota kondeko o expliquer biso vidéo ngana ngaka ba ta IDPS boya ko expliquer biso vidéo o PPRD dit que bango ba ndoma ki Félix bazo senga vérité des urnes boya expliquer biso Jean-Paul Mbombo sokozo yo kangai kota na kotsa yo sokoza muta IDPS bo par rapport à combo na okoza pe na combo mo ya Kasai mozalo muta IDPS te donc la nenga mabete pour te dire que merci mon petit Tony Massamuna pour te dire que bandeko na biso mingi ba Eric Kabongo ba Mbombo banani mingi bazalaka bandeko ya IDPS na sens là par rapport à combo sokoza muta IDPS te. Excuse-moi, parce que, bon, quand on a payé des PSP, on a BPT, hein. Ils ont dit sous-mouté, ils ont dit quitté. Maintenant, dans le Gabino, Eric Kabongo, ils ont dit des PSP, Kotanan, Bokota, vous expliquez sur vidéo. Comment on a ça? J'ai tout mis au pin du toit, mais on a bien comment on va y Bokota, l'air est grave, parce qu'il y a basokota te makambo yo nazoluka bataliba boza wapi bo expliquer biso na réunion su bokende kuna FC États-Unis nyonso justice finance ministère intérieur défense tout baboko pesa Félix eta moko moto peli bapanzani donc ngala bimi siko yawa nazolu ngana bima batu bamsu bazokota be je pas les choix n'était ya aussi la te na bimi siko yo mbote na bandeko tu mbote bandeko nanga ba taliban ya IDPS nazo zela bino bo sala vidéo bakima baba okima yo ba barane ngwana nazo bandeko ba sala vidéo nazo benga camarade nanga tout ça kala ba débat Gustave Mulomba bakota ba expliquer biso oyo PPRD dans le bic ye mutano maka Félix PPRD zo singa vérité des urnes mon vieux baso kokate donc natiki bironyo sawa yango moni bato bo finga rabiso pepe mo konti ba miyibi ke toza boye tosuki wa bomoni que toliaka so mbongo ya bemba te bomoni toliaka mbongo katumbi te mbongo muzitu te mbongo ya Fayulu te ezalaka ne ta vérité. Merci na bino nyonso ingeta toyebisaka bango le peuple gagne toujours moto zopela taliban o azama a mobali extrémiste ya taliban ya IDPS aza mobali tolinto mona bango baleka basala vidéo ba contredire PPRD baleka na télévision va contredire PPRD et na bosani les 22 juillet marche il y a PPRD même les 22 juillet sous marche il y a IDPS ba okutana Laurent Zouzi
ingeta baokutana ekoyinda na Kinshasa kuna marche ya IDPS contre marche pepe ya bakobunda mbwa asimbwa ya biso ni na kati tebisa bango bakoliana batsaki tembe boya boko démentir vidéo wana comme ça toyo kabino banata ntangu o bomona banyo sesala so ndene nini bon matiki bino ingeta à suivre.